Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Oh, ils ont côté un poteau, oui, quel internet. Oh, Kogota Mezalaka Esengo. Kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mituna mpe tozwaka bilelo te liwa ekipaka kozwa moto te ezwaka mokonzi nyonso atozalaki na babongo ozalaki na mamoye soki liwa eye ekokende titre na yo te Papa n'a pas de ce qui vous est au cours de la licence sur papa. Charles et mon père,
Inch'Allah. On est tout le monde à la ressource. Papa, papa, ça tout le monde à la ressource. Maman, mais nous sommes à la ressource. Maman Jacqueline, tu comprends la ressource. Maman Emily, tu comprends la ressource. Vous allez vous calmer dans les âmes. Il va y faire un peu comme la maman contacte du polo. Ce n'est que tout ça, on s'en bien le bout. Tu es venu laisser la mouille pour la calmer de sa vie. Tu es ça. Tu es venu la coupe de la comme la tango la maman, et tango la basi. Quand tu viens pourquoi la pourquoi la nous obéit à la royauté. Après que ça royauté, c'est fait les poissons. Les avocats dans la vie. Tu as composé à salité. Il va pour chacun. Poto bana partout balandi ya vie du public mbote na biso mbote lisusu ya solo eza na pinzoli na motema ndete osela so reportage oyo ezali sur ba obsèque ya papa Vicky oyo azali bongo koko ya Linda Stone azali mwasi ya Marai oyebi mwana Suisse azana kini awa bisika aye kolela koko na ye papa Pembele Vicky Bango oyo auti kotika biso yango toye tosela biso reportage oyo tokabula mawa na ndeko Linda Stone tokabula mawa na ndeko Marai tolela elongo na bango tozali bongo awa na bandale na komina bandalungwa bisika depuis mortel ezali bisika tozali kolela ba obsèque ya papa Pembele Vicky ekoleka awa oyo nyonso yebaki Linda Stone oyo nyonso yebaki Marai oyo nyonso yebi Linda Stone oyo nyonso yebi Marai tozo lela elongo na bango awa lelo corps ebimi papa uti kotika biso na pasi na motema tokolakisa bino ba obsèque nyonso ndenge koleka kino na cimetière kino na butu ndenge kozala ndenge biso tolelaka bomo mesano awa na Kinshasa tolandi ba reportage yango toza bongo elongo na Wilston bilili nde nabengaka ye ebongo boko saza en montage bomona reportage yango elongo na ngai tokabula mawana libota ya Linda Stone ebon na Marai tolandi mbote mama mbote papa kombo nani kombo nanga mama Nathalie tomonyo na matanga ya papa Pembele oza famille toza famille te tomesani mingi na quartier
nalandi sere na nga Valentine aleki na nga Linda Star yango naye kopartage na ye. oyebeka quand même papa Vicky oh nayebaki ye toumei na ye tamulai mpe tamulai azali papa mo malamu koloba mingi te malamu yango ezali nde donc malamu kwa bakoloba na ye te ni kosekisaka bato kosekisa kwa Linda Stone na Olanda vie marai mpe azolanda bandeko mosusu okoyebisa bango nini oh nasepeli makasi nde Linda Stone na ye mpo na ebemba koko na ye tolingaki aya kita na marai lokola akiti tosepeli makasi donc pesi c'est bon petite sœur quartier ko tosepeli tolingi ye mingi mpo aza play asola bien yango toye so asola bien te mais tongo tata pati ate merci merci mama mbote papa kombo nani mama Eno mama Eno tomoni na matanga ya papa Vicky Pembele koko ba Linda Stone oza famille na bango naza famille na bango po na bali na kati ya famille oyo naza mwasi ya koko na ye ndoto terminer bokilo na opeka bokilo na ngai po nazalaki na ye navandaki na ye donc papa moko nayebi te natike son témoignage n'est bien azalaki ndenge nini bon papa azalaki ata bato bazoswana ata bajeune bazobunda ye akobima pekisi ye susi na ekutu kaka donc se bosombe na bino ka ye cigarette na tuka nayebi te moto azamela simboki mingi en tout cas ye susi na ka cigarette na ye so nalambeli ye fufu na ye ezanga masango avai na kimia aloba na ye lota en tout cas tovanda ye na ye vraiment très bien mpe so bato babundi to baswani azotya mpe kimia boyoka en tout cas très bien akobuka mbila na ye akokabula na motu nyonso akozwa bamaki na ye soso akokabula na motu nyonso en tout cas mpe tozalaki très bien vraiment ake boye eske na famille moto mosusu ya boye azali ya malamu en tout cas eza te mpo noko oyo tozala ye ne vraiment totikala ye ne ezali kaka ye toyebi te soki baremplace biso lisu ndani mais alongoli vraiment un plus na famille vraiment azalaki vraiment nzambe moto apesaki nzambe mpe azwi molimo ne mpe makimia merci vraiment en tout cas nzambe ka ayeba kobomba ye na makasi nyonso tout vraiment donc abomba ye vraiment bien mpo atindela biso noko mosusu malamu oyo akoyeba koencadre biso mpo noko vraiment tozalaki ne bien donc apema na kimia merci kasi feti yo mwana liboso nzoto sikoyo wana bakekokunda nzoto na liboso ya nzambe mokonzi papa nzoto wana yo na mabele osikola na yo nzoto wana kosamba nini ngana welaki bisengo ya mokili papa lino na ngano bazalaki kolia nzoto maya kolola nzoto mwasi na nga nani akozwa nzoto anzoto yopesinga na meresite na bansa nasaleli pela bana poto bana partout ndenge bozomona toza na matanga tokolela koko Pembele Vicky longo na marai morunda bonjour et nos condoléances. Merci, vraiment c'est gentil de passer. Donc c'est peli na moni avis du public atika rabisote azana biso partout donc toza na matanga et koko ya Linda Stone en quelque sorte bokilo na yo tiki biso apusana ye mpe mwa age apusanaki mais oza na mwa témoignage mwa particulier par rapport à koko Pembele so omoninga na ye po azalaki master na nga bokilo mais master donc so na ye akoyambanga kitoko azwi mwa shimboki na ye talaka sikoyo bato bakokomprendre te nafandaka na kokobar mo tokozaka makambo nini po lelo bakoko bakoma bandoki bakoko bancho soki apusani kaka bato tu net ya orke sikonga so na ye topemi mwa boki na biso epeyame azwi mwa shimboki na ye masolo bancho mpe entre bango bakooperaka bien kasi nga azalaka french short sikoyo bato bayebaka kindoki elingi oloba nini te awa sango akosa biso ke kindoki aza motu mabe non soki oke sikoyo na français sorcier elingi oloba motu oyo aza na baforce magnifique divine epa na biso baluba babaka chanda widini chanda ndenge chanda aza wana chanda ozo comprendre donc sorcier elingi baye moto akengelaka palais ye moto akengelaka bato tu ye nde moto aza na puissance ya palais
Donc, il y a un lobby qui est un sorcier. Et pas Mindele, d'ailleurs, ce que mon imouta obéta balle bien. Ah, il est sorcier. Au mona. Donc, ce que mouta osa elo au-delà de l'Egabaninga. Donc, un sorcier. Diable. C'est mon pour tout trésor, tu bien diable. Nicolo, Djogo n'a pas bien abondé moi. Mais Azaki n'est pas. Mais diable peut ma bête. Diable peut pas Mindele à ma bête. Pour le moment, on a poto. Ils ont libéré moi dans la roumi balebo. Ba coach on a ça ba frigo et donc même marabilo tout. Ba benga on dia comme on a diable. C'est pourquoi le logo on est même mais ça ba démonstration ba benga on diable. Ba ko benga on peut comme sous. Donc ça ba benga on diable tout on a des négatifs des positifs. Oui, c'est ce que vous avez sur la masolo nini na koko pembele Congo koko viki. Tena kana plaisir za rapene penanga pour linda personne pe banda koko na manga kufi asai déjà ONG na ya bana s'occuper kana ba koko. ONG ba vieillard to bien ngo. Homme de vieillard. O tuzo bosa na Congo awa vieillard so moni koko bar na bino bando bandoki ndoki ya ne pas Linda Stone. Donc homme de vieillard et ozala ya Linda Stone. D'ailleurs to benga yo ya filmer ndenge to pesa ba koko ba damage. Ne to pesa ba to akopesa ngai te akopesa ba koko ba damage kokipe ba soins na bango ya ba hôpital entre temps ba to ba ko bana aider biso na ciment pour na kopesa biso moi coup de pouce pour ONG wana Linda Stone et kende liboso bon mituna misusu to solo na émission mais awa ne to matanga koko viki pembele ayambaka ndenge ni na famille yaza na besoin ya mangate yaza ika soka moninga aye afai na pepe nanga mais na to bengana ete tant yoka yeke marai azobala mwana na bango musicien azobala mwana jour wana epseki nzambe sikoyo so olingo benganga na oke nanga po na sali exploit na balisi koko nanga oyo aza kolinga mingi. Ça c'est très bien et na moni ba instrument zoya ndule kozana butu yo mouvement pe aweza na onsuste mais biso tous les ancêtres de Molokai tozalaka mouvement ezala te sona na kata kin to mission muso aviva la musique na kin a obenga Jado les Cambodgiens la Stella Omo bazawana bazana groupe déjà les ancêtres de Molokai donc bango bakoya to après enterrement to zana bango to sali moi 2 3 4 chansons pour na sepeli sabatu après sili. Merci beaucoup Marai Nebite Sokia Baksamsu Ezali. Yako Bakseza mingi pendate na pesika Didé Masuki mobala mande fa pembe mbo théâtre ko yi atika kabisote et puis baninga na nganyo sope kuna ba Alain Chamuna na Suisse na Genève baza ebele ba Charlie Malula Komaki a présenté ba condoléances José de Londres et bana Suisse ebele lobi no tanga liste ngo baza ebele to sa mission msude ya suka ngo to lela na nkoko so lela koko to bani masolo ndule héritier bangala na geste sala kitango yebike tozoya awa saki moi geste wana merci beaucoup et puis na opesa sous merci na ba Dieudonné Vanga ba Odile Vanga ba masa nyoso wana ba mbo théâtre. Merci Marai ba maître pe to bosani ba mote maître Nyuja Kazawa maître Tigre bango ba simba ba fait na kata bandal donc so na zalia donc ba maître ba simba ba masolo tout petit na pe Presley a simba administration Presley Vita Manassé na pointe c'est-à-dire équipe ne doit changer les changer raté Manassé na pointe Eric Lele bobo sanateur Eric Lele wana tapena pire mutu nanga mikolo yo biso tout comme na so bata Monaco to comme ça Monaco mikolo po to tekisi mwana na biso na Monaco petit na biso Kungulu bato ebi Kungulu ba bien très bien donc grand joueur na ndenga mukete donc sorcier diable donc yes quoi na Monaco donc ba premier match à Monaco bo mona biso pe na kata tribune bien varé à Monaco po to teki mwana na biso na ndenga vrai na ndenga bien ça c'est très bien biso tout soutenir Monaco Kungulu diable na ndenga ndembo toza awa tokolela koko Viki Pembele elongona Marai ba bito kabla mawana be bazolela azolela pa bokilo na ye koko bokilo ndenge ezalaka na bosa inte kamikaze na pointe wana mwana nga liboso na mona ete ya na chanda kamikaze ye pena donc fils à papa apesi mbote na mwasi na ye bazala bien donc vraiment to sepeli mingi na ndenge baza ko encadrer père na ye na mama kamunyo surtout kamikaze direct. Merci beaucoup Marai, on est en train de pleurer avec lui. Voilà moi de comme Sumbote papa.
Ouais, Mbote excellent. Yo comment nani? Moi, c'est Dadi Baïka, l'homme dont on parle, le philosophe noir, autrement dit les bras droits de Marai Marai Murunda Murunda. L'homme dont on parle. Voilà. Ndoki Musuye yope. Sorcier. Sorcier Musuye. Deux fois t'es. Balo belo wapi. Pardon? Balo belo wapi. Mais Balo Belanga partout, grand poète vieux Marai, grand artiste, c'est déjà le Belanga. Vieux, c'est ça le Belio. Ndimanoka Jésus-Christ a confirmé. Eh, sauf vieux le Belo Marai Marai Murunda Murunda. Chanteur de nuances et de charisme. De l'époux de Linda Stone. Yakalati. Oui. Rien de nouveau sous le soleil. Mamba kala pona batakala, mamba sika pona batasika. Histoire zo répéter gak. Le doit mo beta ba parodie. Ba miko zongi sa mamba kala ba artiste musicien boyebi. Yo bandi Marai Marai. Oh! Na yeba te. Lisano ya bomwana wana miko ya mikolo tuzaba. Oh Bernice. Belle fille d'Afrique, oh Bernice, anga kutute batu bayebi mokile, oh grand prêtre. Merci. Grand prêtre donc l'époux de Linda Stone, Linda la Suissesse, grande prêtresse et contestée de la planète. Oh Suisse bazolo bela. Vieux monde ango, vieux. Tole la cocote. Oui, balé la cocote. Pote, na culture africaine, s'il vous plaît, balé la cocote. Parce que l'année bemba koko pour un ninzamba comme c'est un âge mort plus élevé, t'as qu'à troisième âge. Barlé la fleur âge. Ce qu'on a un premier âge fleur d'âge barlé la yo pour un nini au coup fait avant. Mais koko, en tout cas nzamba dans le coup moupo a commis c'est un niveau un. Deux fois té. Y'a un ban à Kini, ban à Congo, RDS, Afrique, monde entier, partout au Hollande. Ça c'est Dadi Baïka, les bras droits de Marai Marai Morona, l'homme dont on parle, les bras droits. Le satanisme. Femme néo, femme de valeur, sera qualité. On a Voilà. 100 milliards d'euros. Ça c'est trop fort. Un instant, Linda Stone, nos condoléances. Merci. Et Toye, Babi Balela Kokote, Nenge, l'homme dont on parle, Aotigoloba. Tozo jubilé alors, Tozo sepela par rapport à âge Koko Koufel Namo. Là, tu vas dans na poto déjà. Dans maintenant, donc on se perd depuis na poto. Et on a eu mon d'abord image, on a eu qui donc. Donc continue. Mais les cas moi, mon cœur bon, il souci qu'on accueille. Ouais, mais il y a les libres dans les soutes. Et souvenir ni nyamala muza nango pona koko, j'espère que c'est belé, moi moko oyo. Ezo mata. Eh ben belé. Souvenir ma casque ni mi azanango, nenga ngamba na ngai. So mba na ngai na ndako ndenge pena longa na maladi na ye. Ayi ko yamba ye donc. Ba souvenir c'est belé. E belé penga. Bien au moins nga pena na somi mamba na somi nga biye na ye pona kunda. Tiki bana. Na tiki bana. Na tiki pe bana na ye pona ye pona mutu malamu hein. Ayi pe mutu malamu yango moni. Oh, quand tu me dis là, bien au monde. Oh, là bon moi. Oh, le côté. Le côté. Au moins, là, bien pas très grand. Suisse et bétami dans. Au moins, là, mon cas. Ça c'est bien Linda Stone, mais on sait que ça l'émission moko. Ata après kokunda koko. Émission sur un non ya. Tu beta le solo quand même oye. Tiki bana, tu beta parcours, na aux appels artistes. Non, ah. Moi ça tu ça nan. Artiste. Yo mo posé déjà artiste. Danseuse mon nene ya ya. Tanga to bina ka koka. Nani ka Japon ka. Epé ça zoua te ya. To le la ka koko ya. Ole la koko na ba Japon. Japon on a beti ya yojit. Ya mamoto. Ya ko ta beta ba semi ya ke lobby déjà. So repasser chemise au Québec 2 ans de prison ba repasser chemise au télé semi yak. Oh ça la nouvelle collection 2018. Dona beta mite ata mona kenga poso ba moni. Il y a une démonstration, il y a un katana moni. La femme de Gambo te Marai Marai Murunda Murunda. Papa na kamikaze. Hein? Kleboa. Bayi papa na chanda. Somo na chanda nenga vimba le gansar c'est son père. Marai Marai Murunda Murunda. Grand prêtre Masolo, un homme bon, impartial donc pas de commentaires donc Mutumoro. Les autres commentaires, on ne pas de commentaires. Voilà commentaire, tu vas pesca nuance. Il faut comprendre, il faut bender l'itoi. Va murunda murunda. Deux fois tu es momo nyango. Donc vieux match quoi tu es liba tu es bende. Vieux bandi masolo depuis l'antiquité. C'est une époque moderne. Depuis l'Ancien Testament, c'est un Nouveau Testament. Il faut frapper toujours. Frapper banane. Mais Mikolo va binini. Mokili makambwe. Mogili makambwe, mogili ma... Pourquoi aller niaou? Babi jamais nyam gabanga molili. Jamais nyam gabanga molili. Muruna prêtre ya haut degré,
malgré tout lelo toza awa mpona kokoba balelaka koko te balelaka koko te mpo tosepelaka nzambe ndenge comme si na 3e âge en tout cas 70 ans 80 ans 90 ans 1000 ans lobi ngembo te lobi ngembo kopumbuka molela mafama ngembo bien signé murunda te weza don offert par murunda griffe boya lobi po losina lobi na otatone lobi ba japonais ba ozala wa inda mabeke wana sur Japon au-delà de Japon ezani vraiment on sa réponse wana sur Japon bilama nezalaka te bilama 2020 ya extraterrestre kwe na mboka donc na bimi lobi donc au japonais batama pour ta docteur Martins valeur à 180 000 euros na bomba yango na banque mondiale ya solot wana mapango yoki na bomba yango na banque mondiale adavoza butu wana yebi te foleka baobstacle ebele batabwe elobi to oya ata komoluka yo oomonana te tula so namona ete seki naa na Suisse. Voilà mama ya tozana mama ya Linda Stone Linda mikolo likona wabenga Linda Stone mutamakambu donc mutamakambu mama skoyo oyo abota Linda Stone yeyo mbote mama mbote papa c'est vrai ozayi kolela tozo comprendre yo oyo akufi aza papa na yo aza noko to wana penza aza manoko na ngai me akoma lokola papa na ngai penza longwa penza noko koma va lokola papa na ngai mais l'homme dont on parle habito lela te to bina to sepela mso po age poussa na gidi me ngai na mono lokola na kolela mingi pona mesala ki na ye mingi na fana na mingi en tout cas na lela makasi pona ko bungisa kaka mu Linda Stone aye tango moni Linda Stone boye esali ona ndenge mama ko bota mwana lengi ezande ngai bota mwana lengi mama tala bota mwana lengi mama ngai so ka mama ko bota mwana lengi ezande ngai yo ngai mama mokonzi we mama colonel ngai yo nde ngai idéologie mama ya play mama social Linda lelo azelo pe bakoko yo pe komi mbangi ozokende nazokende kona bakoko ebele ana tota 10 nango ta 10 ebele ndenge ebongo ngana bote bebe bango pe fa bote ebele na foti moko nenza masali na klasi na ata na koko na kinte bango nyonso ndenge yebisa mama kobota kaka kuna tika mibali batikali bakobota kaka kuna awa ata mwa moko memaka koko babi Santiago aza te aluka ayela ta koko regarde tous les journalistes forcette naturelle na mwa bajournaliste me ya boye azala te souris naturel repesa pe chéri bis appliqué crise à 2 heures du temps donc lorsque bino na ministre bana kini bana Congo RDC Afrique monde entier babi marai murunda tanga kwera na kini panique ya danger premier vieux oyo banobisa leader ya mwana mukie taka leader ya 2 ans ayemana koko wendo premier mutu andobimisa leader ya mwana mukie bebe chana melolo ilenga garçon tout ça mabongisa nzambe yango tosplike bino bokozwa mikolo oyo mokili makambo balingaki bayiba mbongo tala babetaka mama te libabe bang viana mara toza pe na artiste msusu mbote papa wa mbote vraiment papa je t'aime autrement dit Sugar papa je t'aime autrement dit Sugar ouais mta maboki te mta maboki te maboki za kombo mutu na osa ande théâtre OK tokozwa mo eloko obi mo eloko eloko tolela koko pasi akulela ya ayayana kutikete lede mama lede nakulela ya tikinga nani akulela ya lari tabutu ya lede pongi na pongi na lari tabutu ya lede pongi na pongi koko kufidi waya mabeba ninga batalaka koko akangi mishu akangi pema mama kutuna mama mutime mama merci
Ouais, toujours la kaka Coco. Donc, président Marai Murunda charge ya viva et tika la repanaye. Donc, na artiste et comédien. Na joué na ba groupe a minene na mboko mais na sala succès. Na yoko beta clip a pamba na figuré na chobe. Nde na zabwe na succès. Succès à des gars. 4 bassi na poto. Donc on a vu 4 bassi na poto pe bientôt ba visa ezoya nyonso mbala moko. Okende wapi? Nazoye bate. Donc yango to ba bete sou mokili makambo. Wana na ko observer acha ote. Oyo koma na basi 17 na poto mabe. Bon zo kanga chance à mutu. Ve azana chance moko ya de. 4 kokite. Avant papa wemba akufa. Papa wemba zala na kasi ya ndaku ya ve basola na ve. Masolo basola na ve ti lelo nganga na yo to ebite. Comprends? Donc, Azal leader, même Bamisé tout est viva. Comprends? Tous les Bamisé est viva. 24 fois par jour. Des gars. Comprends? 3 heures assemblée. Donc, Tara philosophe de l'Oba. Comprends? Leader Murunda, Abeta Bangon aspect, Abeta Bangon a teni, Tara na Ajnaye, si le l'homme attend ma pète le roi béba 2 semaines. Hein? Donc, Nazara, on a soit Zagi femme de nuit. Sata linga gabolena mutu te po boter les qui linga zara ya comment non des gars président Marai ko umela te na bete la rotolo te po zonga sima na bete lo mukongo kende liboso comprends donc kende liboso président Murunda abeta rapoto 2 jours plein de bénédictions les 2 jours kin donc azoya siko pasaka 5 jours à recruter ba musicien na 5 jours on sa nyonso mbamo mema bango poto donc bon profiter boya déjà bota biso na net so ba lancer to lancer on a site so pour si tu es bien to lancer on a site so yo boya déjà tozo fandisa makolo comprendre tozo fandisa makambo ngamu tu la simbi chobe comprendre à part vieux morobo sala rappel na ba clip morobo mais chobe tangwe et kundoli salité Linda la souciesse, pardon, tu es pénal na mambusi ya niveau. Linda son. Mokili makambo. Clip ya mokili. Magnifique. Clip ya mokili makambo. Na promettre bino nana mi penda bien. Nga. Hein. Nana mi pende ya bien borumo nango jour wana. Hein? Yo la ça mi pende no na clip. Mais tous les pédos le ba jouer le bazo maïla vas. Pardon ya tout pour mana. Kindaki koloka ya bofinga na mabele te na asme tuko nandima ozanga mabele pona pema merci ouais bloga la 16 obi bloga la 16 te wa me mana mususu na yo te tolo va président Marai Murunda voilà merci beaucoup eh ben on est pratiquement à la fin de ce reportage pour comprendre toi na mawatoko le la coco le philosophe habito le la coco te c'est pelato bina na biso pour Coco déjà comme une 3e âge, c'est ça non? Certainement c'est la journaliste et regard de tous les journalistes. Ouais. Donc comme dans ce reportage je dis merci à Linda Stone, merci à Marai, merci à Didier Masuki Mbala Mande Fapembe, merci à Wilson ainsi qu'à Bogo Sanderson. On se retrouve la nuit pour la suite de ce reportage. On va voir comment ça va se passer la nuit. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse des